L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu! Histoire. Oza histoire ya ba historien. Yoka message oyo. Oye bandenge ya kotambusa vie. Zoé Matoko chante. Ce que perdre na vie est comme histoire. Histoire ya ba histoire za histoire za pesa histoire. Na vie ya moto. Lobi na yo zalaka na bosu ebele. Lelo okoma pauvre koma histoire kobeta masolo. Na bato nyonso ke ozalaka na ba château. Na bato nyonso ke ozalaka na mituka e. Na bato nyonso ke ozalaka baron. Oyebaka kobomba te lelo okoma biakere. Wanfie bavie musu batika la fort. Nzambe ye moko ayebi tina kela na ti. Etoile ebimaka na likolo pamba te. Moi pe ebimaka pona moto nyonso azwa ye. Chaleur to bénéficie na énergie. Lobi nanga nzambe moto ayebi. Lobi nanga nzambe moto ayebi. Bozwi nanga eko ute pa ya nzambe. Soki na bombi te kozala mawai. Soki na pesi te kozala pe pasie. Nakoyeba ko prepare lobi nanga nde lelo. Nakoyeba ko prepare futur nanga de le présent. Ekomaka histoire ke nga azalaka na boye. Nazalaka na mituka, nazalaka na bandako. Siko koma na omuta badamu mawa. Batika kabilembo na mitema badashe. Batika kabilembo na mitema badashe. Dashe. Na mokeyo mosu. Amen. Yes. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Sponsorisé, yo nous avons patronné manifestation ya pokwa na lelo. Tika tolobi merci Kolo. Tika to accompagner biso na déroulement nyonso ya cérémonie oyo Kolo du début jusqu'à la fin. Tozo boya pe to kwa ici nyonso eto sakayote ekende bisika bikauka. Tosengi ngolu ya bonzambe na yo molimo na ekamba biso du début jusqu'à la fin. Na kombo ya Yesu Kristu waza nzambe mobateli mosikoli nde tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Serde tozolo ba serde siloka ya parti la biso oyaki awa kona parti la biso toki kombo sa te siloka la biso serde viva serde viva serde viva 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 serde viva serde viva serde viva viva viva. Zambe ye moko atelemisi biso akomisi biso na mokola lelo parce que bapesi na topesi ye merci bayebele bakomokola lelo yango
lelo awa milulu ezali eza makambo ya nini te ya lokokolo baboye eza likambo ya réunion te toye réunion te toye kosepela nde fete Avant de se présenter, on se retrouve maman dans le bazar dans Yango. On va se présenter, bon côté. Bon penza. D'ailleurs, se présenter, ngai comme la ngai maman Betimbo Mboso. Dans mon long année à papa Gilbert Mbo. Mais Lélo, c'est notre jour. Maman. Donc, ma bête a raisonné à l'objet. Ah, semaine passée, nous avons été en réunion. Nous avons quitté. Malgré notre esquisse, nous avons été sauvés. Donc, on a s'excuse. Mais comment qui est? Là, c'est pas ma casse, le coup est pour ma bonne fête. Bonne fête, maman. Joyeux le bar à la bino. Papa ba wanga na kabana soki bana babe. Soki mwana bongi akomi ya. Soki abebi yanga. yango tina nzambe soki azalaki motu alingaka azala mwana mwa na bashe ya bapolo na bambongo nazobeta se le 14 oya ba février bebisi bana ba Saint-Valentin. Makasi diabo. Yango. Na ba école ba komi ko senga bana maputa mwana ya 8 ans. Azwa idée aliputa pas comme ma femme précocement ou quoi. Ba école etika ko senga ka bana ba mapu. Maputa ezali uniquement pour na bino miko. Ba femme, ba maman, ba babota. Yete, mwana te. Bana pena ba parti politique botika. Mboka pesha. Feta mingi na le 8 mars na makama masanga na maputa. Le logo kanisa bana na bino. Bana na Delvaux bazana esika ko sakana. Oui. Okobota bana ko ba voyou. Oui, monsieur Maputa, ok. La biloko wana eza na tina. Ko libérer na kopesa Maputa boche ba konzi ya bapaya na kati ya bakiti ya bokonzi. Moye basa la volonté na bino. Exactement. Comment ça ya Rwanda na Angola tika na lo. Angola. Il faut bakonzi ya mboka na biso ba pays limitrophe batika bango Kenya. Batika ko violer ba mama na est. Donc se pena Maputa kuna na est bazo kufa. Non ba mama. Oye mona ni to kaboli. Oye zangi to sangisi poto ke Delvaux.
oya kokota na parti tosala bacotisation oyo kozanga ngai na koloba kuna soki mpe moyen ezali na kosala na kobakisa bato bazobela bato mosusu baza aza na économie te eloko te mais bino bolingi bapesa bino mafuta bolata esala kotoboka lobi ngai nalingi nanga baréunion ya bambongo te ya bapolo te soki eza tokolia soki mpe eza te bamama oyo bayaki mpo na adhesion na mama Marie bazali oui ngai ayebi te ayebi programme te fai kobenga ye Serre oye! Oye! Serre viva! Viva! Serre viva! Viva! Serre viva! 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 Tokona moso, tokokende liboso, tokozonga nsima te! Bandela! Serre viva! Viva! Serre viva! Viva! Ba mama bozala esengo te? Viva! Ahora no, ni se puede poner eso. Viva! Serre viva! Viva! Serre viva! 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 tozi bokonducteur oyo na moto atonga ndako seke foto za basolution ya mikemi mpo na yango balobi oyo apesi eloko te moye topesa eloko yo yeka lelo olobi no président Mbosso Gilbert azala na mbongo ebele akopesanga polo na liputa okanisi bongo oyo osania kasi oyo toza na moye tofete tosambela mpona este kuna bandeko ya bino ya basi bazokoviole bakufaki tosambela mpona président de la république ya mboka oyo batika kotante ye balukelenge bamakambo ya gauche à droite po kimia na mboka ezongo mwana oyo botia président de la république oyipa na mboka na ye Mama fille la bazar. Ayango. Nzambe bakosa. Koko lukilanga rendez-vous ngai na binoku. Na yambi bino lelo na esengo po eza mokolo Afrika. Nakokai mpe koboyi. Mpo nga nazalaka fier mpo naza na pouvoir. Bakotaka parti politique mpo na nini? Bozoya pa na ngai boyi mponi bozoya te. Ngai nalingi bato bayeba likambo bayeli. Nalingi moto ayeba na ngai te mpo yeki kulaka eza mwana mboto. Ekozala mpe naza moto alukita. Naya kozwa bavoi na bino nakomi mokonzi nakangeli bino porte. Basalaka yango te? basalaka yango ebele awa nakotanga bakombo te baleka bozola mbongo na bapolo na bango bokotaka suku na bacha bambwa na bapolisi ama okota ndenge nini okaba vola polo soza mbongo na yo na ekokaba na kala ata osengi mpa nzambe amodire ye kesimba te mpo yo ndimaka échange wana
opesa moto eloko oyo bino boyebi est-ce que yo kopamisa mbongo na mopaya yabino masali yango mingi awo kuna klimatisari na pisine ezali na mai na basoda okuka mpe mona na kokima ngai mwasi na po apesa moteka kopesa na me nasali yango nasala mpe nayokaka mpe posa na yango mpona nini natalaka motu moko boye na kikabwana kosala koko na ye epuis aza bokonzi ye akushaka te Histoire. Oza histoire ya ba historien. Yoka message oyo. Oye bandenge ya kotambusa vie. Zoé matoko chante. Ce que perdre na vie et comme histoire. Histoire ya ba historien za histoire za pesa histoire. Na vie ya moto. Lobi na yo zalaka na bosu ebele. Lelo koma pauvre koma histoire kobeta masolo na bato nyonso ke ozalaka na bashado na bato nyonso ke ozalaka na mituka e na bato nyonso ke ozalaka baron oyebaka kobomba te lelo koma biakeri wanfie bavie mosu batikala fort nzambe ye moko ayebi ntina kela na ti étoile bimaka na likolo pamba te moi pe bimaka pona moto nyonso azwa ye chaleur to bénéficie na énergie lobi nanga nzambe moto ayebi lelo eza jour na biso semaine passée tozalaki na réunion nanga nazalaki te on a profité ki lelo ko eza jour na biso le 8 mars eza jour ya bamama nasepela koya bamama kozala na bamama parce que lelo eza fete na biso donc lelo eza jour na biso yango tosanganaki na bamama na biso nyonso ya CRD tosepela elongo c'est un peu ça message important message clé par rapport à la manifestation de nos amis. Un message important, c'est que tokutani biso ba mama ya CRD to sepela pona jour na biso ya journée de la femme, c'est un peu ça. Maman Kabio le ngwa ba comité mbote. Voilà, monde entier ezolanda yo awa na tolo de la vie. Oza le rôle la deuxième frappe na ko tozo benga ngo frappe. Et pour expliquer monde entier journal lelo eza le 8 mars ebité to moni bato belé les sous plus que ndenge ezalaki la fois dernière. Pour expliquer bato eza les sous. Non, comme Batbaye bien on est le 8 mars. Les jours tous honorés ba maman ba buta biso. Ba femme. Et tu as un message fort à travers moi Sinanga, il a expliqué que faut pas comprendre le sens ya bo maman. Faut pas que tu mélanger bana au bazaba mineur. To benga bango déjà ba femme pour nanga ils est un peu précoce. Ils ont pour atteindre psychologie à bana biso. Ils ont métaphore moko na ko kondimate. Alors yango na senga ki moi Sinanga loko eza bango ameka ko expliquer ba maman utilité
il a fait sur Oyo et a ajouté aussi quelques peines Yamboka, notamment au Bazoko Fana Est, pour le viol. Donc c'était qui pensait vraiment pour nos mots, il y a un problème, il y a des Congolaises, surtout ma maman en particulier. Rien n'est apolitique dans ce monde. Tout est lié à la politique. Kobanana lipa, nakolala, nakofuta ndaku, nakovivre. Baloba na politique, ce occupé politique, te politique est occupé yo. Donc c'est une journée ouverte qui peut être utilisée sous plusieurs manières et nous l'avons utilisée en ce sens autorité expliqué. Nous avons sorti médiatique pour défendre les partis RCD, CRD, CRD ou soit Yomo nous avons la place dans le Parlement pour que le voter par rapport à dire pour voter na question est bien, ils ont franc, ils ont ouvert. Ça veut dire que tout le monde sait que quand on est dans un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. C'est pas pour rien que dans cette réunion. Mais pouvoir en haut sens dans est différent. Dans ndenge bango bazo zwilaya. Oya lingi azala chef azala mowumbu ya banini. Et là qu'on a zoluka yango. Nazo lukelo comme ça. Alors pour nous recevoir ça, message est message. Bonne fête na maman. Comme ça le 8 mars, c'est bonne fête quand maman est libérée là. Quand le 8 mars. Quand baza maman. Merci. Merci. Neza journée ya biso ba maman. Journée ya esengo. Na papa na biso boso kodia kwanga. Ndento yeko sekela kati na sika oyo. Mama loba, tomoni lelo awa présence nous la sanini. Eko sanini awa mama. Toye pona kusangana awa pona présence ya biso ya mama. Tozana esengo awa. Le bani est cause à la nini pour la journée de la femme, les mois de la femme. Et c'est mon cause à la nini pour la retrouver ma maman ici qui mon ami. Au le bani n'a pas de coups basé là. Pour les 8 mars mois de la femme. Pendant le 8 mars ya journée à l'élo, tous ana isengo mingi. Pour l'élo ezane mukolo na biso ya ba mama. Biso nyonso toza. Le bani ndenga sangisi biso nyonso. Pona ye mutasangisi biso papa Gilbert Mbos to sepeli mingi pona makambo oyo toye kusangana awa tokotika epe boye tokosunga ye tina suka tokosoutenir ye tina suka tina lobanga pe na mona. Merci maman. Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani mama? Kombo nanga mama Lando Litomeni. Mama Lando, tomoni lelo toza le 8 mars awa na siège na biso ya CRD. Lelo ba kozala nini pona journal lelo za le 8 mars? Lelo ezali mokolo ya ba mama nyonso. Tozali na esengo pamba te tata na mama soki babalani. Soki mwana baboti akomi moto ya mbongo, tango abana kozwa basi ebele tata aza kotala. Aza kolesa basi mususu. Mais soki bakangi mwana wana asali mabe bakangi akoti boloko. Tango bakene koyebisa papa et mwana no bakangi alobi atango ya la kosala mbongo ala pesa ipa nanga. Mais mama kosala tout akoteka na biloko ne nyonso po akene kolongola mwana ne na boloko. De rôle ya ba mama. Mama balingi bana na bango mingi. Biso ba mama to lingi bana. Ata sali mabe biso mabe wana to bomba kaka. Okay. Alors pour na CRD okolo bani pour na partie na biso ya papa Mboso okolo bani. Partie na biso ya papa Mboso. To lingi lokola Mboso azali mokonzi. To lingi mwana na ye pe azala mokonzi. Ata kutu apesi biso eloko te. To ndimika ka azala mokonzi. Pamba te un jour ata moninga na esika akosalisa ngai. Mwana na ye nani? Kombo nani? Mwana na ye Serge Mboso. Gilbert Mboso. Gilbert Mboso. Merci maman.
Mbote papa. Kombo na ndungu dilunda mafifi. Mama lelo tozali 8 mars mais tout le monde tout ça awa na siège na biso ya CRD. Impression ko zani pour la journée. Journal lelo eza journal biso ba mama le 8 mars journal ba mama esengo etondi kati na mitema na biso ponza mbape biso kimia tokutani lisusu na mokola lelo. Mingi na mokola lelo ba moni mokolo o te men nzamba pesi biso ngolu tokomi na mokola lelo yongana tozo senga nzambe merci. Ayo ba sezani par rapport ya papa Gilbert Mbosso za mwana ya président Mbosso odia kwanga. Dikamba ko bak sezani biso na lokunga toza na député te toza na posa papa koma député biso ba mama to sunga ye to tie maboko po akoma député po na lukunga toza na député mon côté député to soki akomi député akobosa na biso te akosunga biso ba mama yongo toza na posa biso ba mama to soutenir ye. Si vous avez un abino na lukunga, à part que vous soutenez papa Gilbert, vous avez un abino penza ezali na lukunga. Pour ça, nous lukunga toza po akoma député. Asunga avenue na e avenue Molili bakulu na bazokota soto comme 20h ko carré batu Molili monde ezate yona toza posa papa akoma honorable to tie maboko asunga avenue bana na biso pe bazwa misala posa na biso ya mwana. Merci maman. Oui. Mbote maman. Mbote papa journaliste. Kombo nani maman? Kombo nanga Beya Maluta. Mama Beya lelo toza le 8 mars na évité lubana yo kozala ni pona journal lelo. Bon journal lelo le 8 mars eza pona biso ba mama. Ba mama nde toza na parole akoloba liboso po bana na biso bakende liboso. Biso pe ba mama nde to memarazemi papa memarazemi te. Mama nda memarazemi ayebaka pasi ya mwana. Yango le 8 mars biso ba mama to célébraka. To vandaka to chema bolongo na se kosambela tata nzambe pa baksela biso o ezangi bana na biso pe po bakende liboso. Tomoni toza awa na parti na biso CRD oyo papa Gilbert Mbosso asalisi biso impression ekozala ni papa ya rencontre. Bon eloko na kosenga pona réunion lelo pona le 8 mars papa Gilbert Mbosso asalisi biso to sepeli po toza ba mama eloko tokoloba biso ba mama to sungai po mama nde azaka na pouvoir koyebisa papa ke mwana oyo azosala mabe to punir ye soit to punir ye te ezalaka pa biso ba mama eloko nazosenga biso ba mama to soutenir Gilbert Mbosso tozomona na bato mosusu ba commune mosusu baza na molobeli na bango baza na député na bango pourquoi pas biso awa na lukunga surtout na Prince Alalu na Delvaux tozala na venu lukala tozala vraiment na oya biso sanzeto to vandi eza sanzete ya lelo te ya kala ba mama na biso batika sanzeto oyo bazaka na réunion oyo banzambe nzambe abenga milimo na bango ba papa na biso pe bavanda na sanzeto na papa Mbosso nzambe apesa azwa molimo na bango biso siko bana na bango batika tokoyi kotika Gilbert Mbosso te pe tokoyi kotika papa Mbosso te ndeki ba papa na biso na ba mama biso balakisaka biso papa oyo mama oyo yango toza toujours na sima na ye tozolande akola ndeko Gilbert Mbosso azocha mokolo koto na ye biso toza na sima na ye faut soutenir ye atala bato mosusu nde bazobongisa bamabulu bazobongisa baprince mai biso toza na mai te courant eza te surtout na Kabongo Kinshasa Musei Lukongo Kingabwa mai eza te mais régie des autres toza nango a na lukunga snel toza nango ezali te yango wana souci na biso eza to soutenir ye soso malamu aliaka liboso lopango na ye mwana mboka ayebaka souci ya bandeko na ye mupaya ayebaka basusi ya ndeko na ye te ayebaka kaka souci ya mboka na banga kozwa zwi ake na wana mboka ngele ake kobongisa mais ye akola ne ya kin grandi ya kin aza mwana aza vrai congolais akozala ya biso akozala molobeli na biso lokola biso tomona pe na TV garçon moko akei député akabimisi bato na hôpital mama boyeneti nga grande sœur nazoteka te atamboli amoni ke azoteka te zoma 10 francs alakisinga ndenga koloba mbisi tozomona pourquoi pas topesa Gilbert chance en tout cas to tomber les chances bonne chance akende liboso mabolongo na biso azala molobeli na biso na parlement ba jeune lokola ye bazali o baza na bonne manière ye aza muta bonne manière na yebi elongo na ye ne longo na Mbosso tokokende liboso tozonga simate donc isue na nga yango
Mbote maman. Mbote papa. Comment nani maman? Comment nanga mama Kenji. Mama Kenji Honorine. Mama Kenji Honorine. Tokutani awa le 8 mars. Liloba no ekozala ni par rapport ya journal. Journal lelo ezali esengo ya biso ba mama. Wana ni bengi ba mama nde ba mama bato bayebaka makambo pe ba mama bato bayebaki Yesu akufi ba mama bato bakenda koyeba Yesu asekwe lokola tosangani awo tozoyebete mwana na biso awutaki na libumu na biso soki totadi bien mutu mususu na balabala soki azobeta yo soki oza na mwana te bakobeta yo ndenge balingi lokola mwana na biso totiye mutema akenda liboso lokola nga naza mama veuve naza na bana batangi makasi batangi na kampishi basilisi licence misala ezali te soki tozalaki na bana na bato na biso kuna bana basilisi baklasse bakokozwa misala te lokola toti papa toti ye na liboso yakende kolobela biso bana na biso pe bazwa misala azwa misala apesa pe baninga azala lokola ndeki te lokola ye moko alobi yango nde naza ndeki te yaza mwana ya ndako mwana ndako liboso asongaka na ndako na bango avo abima libanda aza mwana na biso toza na susi ya mwana na biso awa quartier na biso ya Delvaux toza na député te oyo akolobelaka biso kuna na kisika bango bakenda toza na bato te toti mwana yo liboso akenda liboso alobelaka biso bana batangi bana mususu soki bakomi koluna bato kolobela bango basa te bana bakomi mabe wana nini mutu azalaka kuna alobelaka bango aza te tala mboka ndenge bebi bamususu bakuyangana za mwana mboka nzoka za mwana mboka te aza muyibi aye koyiba bino bava na simakei na ye biso telingi mwana na biso akenda liboso yango tosangani awo tosangani pamba te toye pona bolingo ya mwana na biso mapasi oyo tozokomona yakenda kolobela biso amen amen papa. Mbote. Kombo nanga mama Dikuta Charlotte Bitopsi. Merci maman. Le 8 mars, mois de la femme, journée de la femme. Okolo bani pour le journal lelo. En tout cas journal lelo nazane sengo makasi po ndenge to célébrer journée de la femme na biso. Alors, tokutani na parti politique na biso ya CRD. Impressionné pour l'année et puis tosangani pour nani contribution pour l'année comme maman. Ngai awa tosangani awa pona mboso pona mwana ya mboso poto bimisa ye abima na députation biso awa na Delvaux bakouta kuna baye bapesi biso bapolo bapesi biso bambongo bapesi biso ba Thompson tole to vote bango ndenge bakopumbwa awa bakei batala ta biso na simate yango tolingi vraiment papa mboso otia biso maboko to soutenir mwana biso Gilbert abima na députation na Delvaux po asunga biso pe ba jeune garçon bazali bazo telinga na misale ezati ba mape mayele pe bazali bazo telinga na misale ezati yango tolingi to pesa mwana biso poa akende liboso azonga simate azwa po biso pe ba mama to sepela. Merci maman. Yao ba sezali ngana bando kombo la bureau na ye. Oh, aussi ça déjà. Mbote papa. Mois de la femme. Okolo bani par rapport ya journée le document la vie. Bon pour la journée le vraiment on a pris sinon Nzambe merci ba télévision. To comme le 8 mars. Et on a pas moyen Nzambe a komisinga penga santé. Da penga makasa nyonso. En tout cas journée on a nesi makasi. Donc ya makasi vraiment. Comment on a Clarisse Donja. Par rapport à journal le sangani ba mama toza obulé pour na partie na biso ya CRD okolo bani raconte le cause à la nuit pour les c'est bon pour ngai na pesi na papa Gilbert Mboso merci na organisation wa sala équipe poto kutana biso nyonso ba mama vraiment Nzambe apambola ye na partie na biso ya SRD en tout cas pour ngai na yesa Nzambe kende liboso makamba bien donc na bi que avec Jésus toke liboso donc makamba bien
bien ya donc nayebi ke ezo ya eza deya na nzela donc nayebi ke nzambe osunga otya loboko mpo parti na biso oyo eza parti ya bana nzambe. Bon ya kobakisa vraiment eza te me napamboli nzambe oyo asengaki tokuta na journal lelo et puis napesi na souhaité bonne fête de la femme pour na bamama nyonso na baoyo tosangai na bango na baoyo baza libanda. En tout cas, bonne fête à tous. Merci. Mbote maman. Mbote papa la ngai. Maman Mujinga. Maman Mujinga. Lelo eza le 8 mars. Opération ko za la nini pour na journal lelo avant tout début. Papa la ngai. Esengo na zana ngona yebi soki yozana ngo. Nane sengo ya koleka po mokola lelo eza ni ya biso ba mama ba tata te. Yo moko talaka système. Talaka ba papa oningisa. Aya ya kudia ko do ba musika te yo moko zo mona. To yi a pona papa Gilbert na papa Mboso na ye moko Fati Beton. Eloko to yawa. To sepeli ko mona bi na nteni ande boye boye msene sengo donc ya basala mebele papa Mboso na kotika ko bata yebi biso. Lelo te lobité. Mama Mujinga lokala. Pembe na papa Hubert oyebi yo moko papa Mboso to uti wapi. Umena ngwende. OK. Eza lelo. Le monde entier mon par rapport ya rencontre lelo ya parti na biso ya CRD okolobani. Papa la ngai. Na mona ona kolobati. Tozo lo to kende liboso tozo en sous mate. Foto kende liboso. Oya kala to tika to luka so ya liboso to bana ko kende. OK. Alors nini bolo ba oya kala est-ce que okolongola image wana trafer de ba na suba sana na makala. Olongola ndenge. Ka to kolongola to tozo mama malamu yeli suko leka. Via malamu. Tala la baba na biso. To ana courante tala kaka yo moko yawo ko zwa image ya veni pour ezate. Mai kutu kolobati. Papa. Et le connaissait papa na biso ça est makasi. Voilà, merci. Alinga lo babu na papa Mboso. Papa Mboso alobaki. Ba mama na ngai botangisa bana. Na yibi ko nosala pona bino. OK. Papa Mboso nga mama Mujinga na yebisa bana batangi bafani na ndabo. OK, musale zate. Musale zate. OK. Mwana docteur na mwana na depuis assistant classe 3 ans avant de shona na ndako musala ni. Bana baza disasi na ndako bafani papa Mboso. Munda pona. Bana bazo musala. Mama nyeso tengsi mwana. Soki mwana za musala te loba. Mama, loba. Bo, mwana za musala. Bash. Ah bien. Você é jeune fille, vai me coma, vai me passar. Pô, vamos me sair. Échantillon ya comité ya IFDD na mama na biso ya Kitla na ngambo kuna ya terrain bango nde baye kosala adhésion massive à l'occasion ya le 8 mars journée de la femme. Donc la famille IFDD a fait déjà un pas na kati na parti na biso certes vraiment nzambe apambola to continue tocultive bolingo tosala misala oyo komona na kati na parti. Merci maman. Opesi mpe papa honorable na biso papa Christophe Mboso Kodia Kwanga opesi ye ba félicitation na ndenge apesi biso espace mpe asoutenir biso na mosala monene kitoko elekikali misi. Lonze, Madame Maryse, membre du parti, nous sommes venus pour nous mettre en commun et réconcilier, non pas seulement les mamans, mais la nation tout entière, et réaliser les partis. Nous vous remercions. Merci
lelo okoma pauvre ekoma histoire akobeta masolo na bato nyonso ke ozalaka na bashato na bato nyonso ke ozalaka na mituka ye na bato nyonso ke ozalaka baron oyebaka kobomba te lelo okoma biakere koanfie bavie mosusu batikala fort nzambe ye moko ayebi ntina kela na ti etwale ebimaka na likolo pamba te moi mpe ebimaka mpo na moto nyonso azwa ye chalere tobenefisie na energie lobi na nga nzambe moto ayebi lobi na nga nzambe moto ayebi bozwi na nga ekouta epai ya nzambe soki nabombi te kozala mawa ye soki napesi te kozala mpe epasi ye nakoyeba koprepare lobi na nga nde lelo nakoyeba koprepare futur na nga de le présent ekomaka histoire ke nga azalaka na boye nazalaka na mituka. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!